si tozo kende ndenge mokili eza mabe. Tonton wana toloba kwa tonton oyo toloba tonton oyo famille oyo bapesinga lisolo tonton wana topesi lokola tonton Gilva. Tonton oyo asali makambo na ina betela bino topesi lokola kombo ya tonton Alain. Tonton wana sikoyo tonton wana bazalaka ba camarade basolaka très bien bazalaka bien basi na bango pe mibale bayebani. Et c'est passé na Londres na South East London na sud ya Londres. Et passé ndenge nini couple mibale na bayebani. Donc bayebani ndenge nini babanda bayebani depuis ko leba utaka kini kala. Oyebi bato baya poto ya kala l'époque wana ya kala bana Londres poto ya kala. Bayaka awa bakutanaka place babwaka bangunda place basala masolo bakutanaka ensemble na tonton wana. Et sali ke ti babali basi na bango donc ba couple ngo mibale eyebani bayebani bazalaka na bango pe très bien. Mais couple ya tonton wana Alain azana bana mibale azana mwasi na ye tonton oya Gilva azana mwasi na bana misato. Et loko ni salama avant kutu babanda kobota bana na bango déjà bazalaki ensemble pour bakutana na Londres vraiment jeune basera ba Londres ba 1993 ba 93 bazalaki eki kosala que ba couple ngo baye kobota bana ndenge baboti bana bango nyonso mibale deux couple bamoni bana na bango ndenge bazalaki mikie ti bana bazokola bango mibale les deux couples bazomonana ensemble. Et loko ni eko se passé tonton Alain ozana bana mibale akomaki ko tricher na moi akomaki ko tricher moi sina akomaki na infidélité azwaki makangu moko boye na Paris. Tonton Alain wana azwaka makangu moko na Paris babana ko vivre na ye. Tant bazo vivre na makangu wana Paris eki ko sala ke mwasi akomaki ko pekisa mobali boyebi kaka infidélité ndenge biso ba mama tokoka kalango te tolingaka ngote mwasi ache mobali ba menace mobali azoyoka kaka te ti eko sala ke yena mobali baye kokabwana. Tango bakabwani na mobali tonton Alain azalaki déjà na ndaku na emo babenga kiboba boyebi ba mwa bandako ya mike wana ezalaka ke leba ya kipoto abimisa mwanda kuna ye tonton wana abimisa mwanda kuna ye azaka na mwa shop studio na ye moko munene o leta apesa ye agarda penda nani na ye agarda ndaku na ye. Eloko nyo sala esala ke tango abalaki mwasi na ye ndenge ezalaka kaka famille nyonso foyer nyonso basolaka ndaku na biso wana ezala nango me biso tovana ensemble po tobokola bana na biso. Tonton wana eloko nye ko sala achaki ba locataire na kiboba na ndaku wana o azaki nango acha locataire akoma ko vanda ensemble na mwasi na ye. Esala mi na Londres awa na sud ya Londres na South East London. Tonton wana tango ache locataire na kiboba na ye na mwanda kuna ye avanda kana mwasi na ye na bana na bango. Akomaki ko tricher na tantine moko ya Paris. Tango akomi ko tricher na tantine wana ya Paris e ko sala ke mata mwasi azo pekisa mobali apekisi mobali azoyoka kaka te aye ko bengana mwasi na mobali baye ko kabwana. Tonton Alain na mwasi na ye bakabwani. Tango bakabwani e ko sala ke tonton Alain aye ko kende na ye Paris. Tango ake Paris ake ko rejoindre moi copine na ye tantine wana o bakoma ko vivre na ye. Tango bakomi ko vivre e ko sala ke tonton Alain ndaku na ye wana ya kiboba akotisaka ba locataire est-il que ba locataire bafuta ke mbongo me ye afutaka na ye leta mbongo te afutela ndaku wana te. Leta aye ko kanga makamu na ye ya ndaku aye ko kanga ndaku aye ko saisir ndaku wana. Ya loi meluzolo bonsoir à toi peselanga ya Adida Simba ba bonsoir. L'air tonton wana Alain azofuta ndaku te leta aye ko kanga ndaku wana ba aye ko saisir ndaku wana. Tant ba saisir ndaku wana tonton Alain azalaka na Paris mais ndenge azalaka na Paris kuna ayaka à chaque fois avant que tu bakanga ndaku na ye abandaki kutu ko continuer ko ya à chaque fois soka yoye ko tala bana na ye akomela kapa ya tonton Gilva waza master na ye banda depuis baya poto ya Londres ya kala. Donc bana Londres na kala wana ye aza parmi bango. Donc soki tonton Alain outi Paris akomela kapa ya tonton Gilva. Tonton Gilva aza master na ye aza père de enfants avec 3 enfants. Donc bana wana nyonso misatu babotami na misu ya tonton Alain wana ayebi bana ya master na ye. Eloko nini se passé ndenge nzoka ndenge tonton Alain ayaka pa ya tonton Gilva
akoma na ye ko abuse na mwana moko ya tonton Gilles ya mwasi azalaki abandi ko abuse na ye na âge à 16 ans. Aïe de crédit Lionel mon beau-frère bonsoir. Abandi ko abuse na mwana ya master na ye ya pire master na ye oyo amona nenga botama na misu na ye akomi ko simba ye ko toucher mwana kaka nenga yaka ba vacances ya ba 2 ya ba weekend vendredi ko zonga dimanche. Eloko nie ko se passé tango ayaka bongo ayaka kotala bana na ye mais comme moyen akene na ndako ya mama bana na ye zate ndenge bakabwana donc akomela rapa ya master na ye Jules va ndenge akomaka kuna ndenge balobaka batu tozoyamba na bandako na biso tozoyeba te toyebani bilongi kasi mitema te bana oyo babotami na misu na yo oza na bana na yo nga naza na bana na nga yo na ndako na yo oza na problème infidélité donc lokola ngai nazo continuer na mwasi na ngai yo omoni motema pasi yo oye kosani okomi ko abize na mwana na ngai eloko nye kosalama bana na biso mwana na biso wana ya mwasi tangu papa aye na ndaku tonton akomi koya na ndaku eloko nye kosama mukolo mususu master na ye tonton Gilles alobi kaka ndenge ezalaka azo féliciter mwana alobi mwana na ngai nani topesa mwana lokola kombo nani Jolie alobi Jolie vraiment azo travailler très bien na classe auti kozwa bac na ye bac ndenge bato a Paris balobaka auti kozwa bac na ye 16 ans déjà bana bazwa bac bobenga ngo bac kuna bac na ye asali GCC na ye azwi pena ba point moko ya kitoko makasi donc aza vraiment a féliciter aza mwana malamu tonton Gilles sika tonton Alain sika zalaki alobi ya solo vraiment azwi félicitations tokena kende kosombela yo cadeau il faut vraiment ozwa cadeau eloko nya kosala babimaki na mwana tango babimi na mwana asombelaki mwana cadeau mais ndenge asombelaki mwana cadeau akendaki kokotisa mwana bamakambo ebele na mutu donc aza penda tonton oyo ya ye tonton na bango donc ti bana bazobotama baye kokuta batonton wana famille oyo na famille oyo bana na bango pe bayebani aye kopesa mwana cadeau tango apesi mwana cadeau abandi déjà kokocha mwana ba esprit ya mike ya kolinga kobanda ko déranger mwana eloko eko sala mamuko mususu tonton Alain ndenge ya aka kotala bango eko sala que abimi na ndeko mwana na biso ya muke ya mwasi tango abimaki na ye akendaki ko toucher akendaki na ye na hotel moko eza na abengisaki mwana na hotel moko boye eza na King's Cross tango abengisaki na hotel wana akotaki na mwana abengisaki kuna hotel te akotaki ake zozwa mwana bake kokota na mwana na ndaku oyo ya ye wana oyo baleta pesa ye akenda na mwana une fois kuna akenda kosimba mwana bouche be mwana akangi munoko eloko nini ekosalama mwana tango azongi na ndaku eloko mwana lobi pe eloko moko te mwana akangi munoko bapapa na ndaku bazo comprendre eloko te subulu tonton Alain pona ye nzoka nde aza mutu oyo tango abandaki ko vivre na mwasi na ye na libala ndenge abandaki ko tricher na tantine wana Paris nzoka tantine wana ya Paris azalaka déjà na malade malade nde to bakazaka na sida na ye na nzoto donc du coup apesaki yango epai ya tonton Alain tango abandaki azalaki na maladi ye pa ye bakateke azalaki na malade eyaki kosala ke na mwasi na ye na ndaku baye kozwa bamesatante nde tonton Alain abimaki na ndaku wana akomaki na Paris ntango akomaki na Paris ayaki kocomprendre ke azalaki déjà na malade azalaki déjà atteint na sida ntango akomaki akomprenaki ke azalaki atteint na sida mwasi kuna na Paris tantine yango ya Paris aza tantine oyo pe bato pe bayebi ye mais sikoyo ndeko mobali eloko nini asalaki tango azoya siko azozonga na Londres po ya kotala batu azokomela na maboko ya camarade na ye na ndako ya camarade na ye donc tango akomi na ndako ya camarade na ye akoma na ye kobima na mwana wana ya 16 ans et demi mwana ya camarade na ye ekosala ke donc ye na boye moko ayebi ke aza na maladi ti azobima na mwana ekosala deuxième fois oyo bango na mwana baye kobima su ensemble kokusha ensemble mwana wana alalaki na ndako te mwana tango alali na ndaku te mama na wana okoma na 16 ans et demi mama siko alobi mais Jolie ti ero yo azoya te mama abandi koluka bakamarade na ye abandi kobenga bakamane abengi même
garçon mo petit garçon moko bazalaka mingi na mwana na bango abengi alobi yaya omone na anglais alobi omoni nani te omoni jolie te alobi te naza na jolie te alobi abimi na ndako depuis kala nanu akomi te nazoluka ye abi mama nazotuna ba friends na ye mususu ba master ba copine na ye mususu na kosala yo signe garçon azongelaki mama na baomona kaka mwana te elo oni asalaki mama abangaki makasi bazoluka mwana ye kozonga na butu makasi tango mwana ye kozonga na butu makasi mama abeti mwana po mama na papa deja na ndako papa na mama deja babani de discussion mwana zawapi kaka ndenge ezalaka ben compréhension ebandaki deja makambo koswana na papa na mama eloko ni baye kosala nzoka mukolo oyo mwana na biso mukolo oyo tonton Alain ayaki lisusu troisième fois ngo po aya siko kotala su bana na ye eloko ni nasali badilaka alaki tonton Gilles Vaquet master ndenge ezalaka na kei nazongi boyebe ndenge ezalaka ka weekend ya dimanche po yaka mingi vendredi na pokwa po azonga dimanche po ayaka na weekend po ya kotala bana babima na bana babeta tu na bana boyebi ndenge ezalaka soki mbila pesi yo 100 mètres moyen oya wana kozwa bana ezate okozala ta musu musika mama kiteli yo bana bobeti tu en tout cas ezalaka bongo sikoyo dimanche oyo tonton ale fale azonga ndaku na ye fale azonga sikoyo Paris eloko ni asali basali jeune mwana kaka ndenga influenceaka mwana na biso ya mwasi abimaki deja tonton Alain alaki na ndaku ke nazongi ndenge ezalaka botikala bien boye baye kobima nzoka ndenge abimaki bakendaki kokutana esu na mwana na biso libanda bakena mwana ndenge bakendaki bazalaki na makambo na bango bazwita na bango mwana yaki kozonga ndaku na butu makasi mwana tango aye kozonga na butu makasi mama na papa baluki mwana bamoni te tango mwana ye kozonga mama atuni mwana ozalaki wapi nakendaki pa kamadi boye nakendaki pa boye nakendaki boye yaya azosala tu abeta munoko mama asilikaki makasi mama abeti mwana Kadi Simba 10 000 carats, bonsoir à toi aussi, bonsoir. Tango abengi, benga nanu te la famille, pourquoi pas la Sili solo après ton solo là. 1 minute la famille. Na silisa na luli solo, s'il vous plaît, na silisa après bozo ko intervenir, bozo na droit ya ko intervenir pour tobi dénonçons nous vivants, bo identifier bandeko, bo kotisa bandeko ba kota Joseline Victoria la force tranquille et motema ya ale makitunanga, sala ba partage na ba Facebook na ba messenger na ba WhatsApp. Et lo ni ne ko salama. Tonton aleta wa yeko la kamasta na po bima, po zonga dimanche wana na pokwa ndeka zonga ka. Nzoka mwana na biso ya mwasi ya 16 ans demi asi abimaki. Tonton ale ayeko lande ba ke place bakendaka, basali makambo nyonso bakoki ko sala Lucienne Mambweni bonsoir. Tango basali makambo nyonso bako sala mwana yeko zonga na butu. Tango yeko zonga na butu mama tunye ozalaki wapi? Mandana bandi ko luka numéro na ezole kate ozalaki wapi? Mettez le cœur, les j'aime la famille de Mr. Miss. Bandeko o baza awa na Facebook. Mettez le cœur, les j'aime la famille s'il vous plaît. Merci beaucoup Edwin Moukoko, Divine Moukoko, Persil Moukoko, Papi Ikoli, bonsoir. Et là quand il s'est passé, mama beti mwana, mama nenga beta ki mwana makasi, mwana eko sala malaise, mwana a piqué crise. Tangu mwana mama beta ki ye penza, alobi na beta ki, balobi mama yaya penda beta ki mwana. Tangu beta ki mwana pona kanda, Betikas bonsoir, mwana eko kwe eko sala crise. Tangu mwana sali crise mama yo ki so mona papa babengi ambulance. Tangu babengi ambulance ayeko yambangu mwana ayeko kende na hôpital. Bakena mama na hôpital. Tangu bakomi na hôpital wana tonton wana asi ba bayibika ke tonton si akendaki. Mwana ayeko koma na hôpital basali ye ba première soin basali mwana déjà pati ambulance déjà azonga ki na ye bien. Mwana sikole bakomi na hôpital ba meki ko sala ko luka ko sala première soin ndenge ezala kaka awa na mundele basala ki mwana ba prélever makila basali be examen nyonso la famille tango basali mwana na biso wana ya 17 ans 16 ans et demi presque 17 ans tango basali be examen nde ba ko découvrir que mwana na biso azalaki atteint ya maladie ya sida la famille ya maladie ya sida mutapesi eza
tonton wana oyo ayaka na ndako na bango camarade ya papa na bango oyo amona mwana wana ya moke ndenge azokola amona mwana wana ya moke ndenge azokola ye koto aboti na misu ya camarade na ye Gilles papa aboti na misu na ye bakolisi bana ensemble mais yo ndimi oyo akobebisa mwana ya moninga parce que yo na mwasi no boza divorcé donc okoki ko gérer baninga ndenge bavandi na couple te bana na bango ayebisi même tonton Gilles bana lobi mwana nanga azotanga classe bien azwi ba pourcentage moko ya kitoko na ba examen na ye oyoki motema pasi soki nini oyobi te ngai ndenge naza boye il faut kaka nabebisa mwana bato parce que tonton Alain ayebaki déjà aza na malade po amelaka pe bakisi tantine oyo bakoma na ye na Paris oyo na bombi pe kombo na bato mosusu bayebi ye na ville na bango ye pe azalaka na malade mais babombi na bango secret mobali nzoka akoma kobima na mwana ya bato awa eloko nie ekosalama ntango badokter basololi na papa na mama balobi ke mwana aza na malade tosali baprélèvement tosali tomoni ke mwana aza na malade papa na mama bazalaki kao la famille mwana na bino azokola mwana na bino aza na fleur d'âge mwana na bino ya mayele mwana na bino ya bien du coup kaka boye mwana baye kobebisa ye fallait batika kaka bongo yo bebisi mineur yo abusé contre mwana eloko nyo ko bakisela ye lisusu maladie na kati azalaki na ye na sida eloko ni badokter bameki kosola na bapapa wana basoli na papa na mama ntango basoli na bango babi tozobengisa psychiatre azoya bato mutu oyo akoki kobanda kosola na mwana bameka mpe koexplike mwana po il faut abandaka komela bakisi il faut baluka babongisa mémoire na ye basola na ye ndeko ezalaki pasi makasi ezalaki vraiment pasi ezalaki pasi tantine na ye ntango azobetelanga lisolo oyo azolela vie ya mwana na bango bazolela alobi ti lelo ndenge tozoloba na bino boye miss yaya na biso ya mwasi akoma na problème ya tension ya makasi akoma lokola mutu moko asalaki dépression même tantine wala mama ya mwana akoma vraiment mutu lokola mwa mutu moko boye arevaka mpona mwana na ye eloko nie kosalama badokter bameki kokalme situation bameki kosolola social azalaki wana la police mpe ezalaki bazalaki wana bameki kosola na bango eloko ni mama alobaki batuni lisolo ndenge ezalaki ndeko papa na mama baexplike likambo nyonso ndenge ezalaki mwana boye mwana alobi te naza na makambo nayebisa mama mwana na biso ya mwasi avant bayebise na maladi ya sida wana ndenge alamukaki abengi mama na ye mpona kosenga mama pardon alobi mam sorry na ndenge nasali nakendaki nazalaki na tonton boye tonton Alain nazalaki na tonton Alain tala tokendaki place boye ozalaki na tonton Alain o wapi abi tonton Alain oyo as friends ya papa camarade ya papa tonton Alain mobali ya mama nani oyo papa ya banani oyo ya Roskunga bonsoir à toi Sandra Chako Ongula bonsoir alobi na ndenge ni alobi ebanda kosalama eza déjà 2 fois yango tosi tobima na tonton Alain aprometaki ngai aprometaki asombelanga iPhone obomonaki wana ebimaki asika ye mta sombaki po bayebaki parce que mwana azwaki ba examen na ye wana bayebaki mais bambongo apesa ngai bambongo apesa nga ba cadeau vraiment ebele eloko nye kosalama la famille eloko nye kosalama mwana ntango mama yebisaki bongo docteur pa ye kokota mpona kopesa bango résultat ntango apesi bango résultat apesi mettez le cœur à la famille de Miss et Miss mettez le cœur même si tozo dénoncer il faut toujours kotia ba cœur pour ça na bato o bazo boya biso to dénoncer je sais pas pourquoi bozo boya biso to dénoncer alors il faut ko dénoncer ba antivalère il faut ko dénoncer bato bazo sala bana na biso mabe il faut ko dénoncer bango tant tozali toza suna posa ya kobomba te ya dodom pela de nous Yaya Nangai, coucou à toi, Net Plus, bonsoir, Net Plus TV, bonsoir. Donc, il faut qu'on dénonce Angela Moukoko, bocha ba cœur, j'aime, parce que bato o bazo linga direct kata,
nazo comprendre binote na yebite soki par exemple ozana mwana asi akola kanisa ta bana ya ndeko na yo bana bandeko na o bazana bana ya mike bandeko no bazana bana mike soki muto eko sala mwana na yo mabe na ndimite okosepela nango. Il est temps pour nous ya ko dénoncer ba antivaleur ya ko dénoncer bato bazo ya ko bebisa bana na biso bato o bazo sakana na ba confiance tozo pesa bango bazo détourner yango. En tout cas to dénoncer bango la famille de Miss Temis. Merci beaucoup la famille. Et là, on y a ko sala matangu mwana na biso ayebisi mama vérité que abimi 2 fois na tonton Alain pona ko kene na ye na ndaku pona ko coucher na ye ayebisi mama ne mama azalaki choqué makasi mama azalaki choqué très choqué même et ko sala que docteur pa ye ko bimisa ye ko pesa ba résultat aye ko soana papa na mama la blonde ma belle bonsoir à toi Tété Landou Bayaka bonsoir Mam Esther et Body ma grande sœur bonsoir à toi. Docteur aye ko benga papa na mama ba bengi papa na mama po ba solola tangu docteur ayebisi papa na mama tantine na biso place azalaki abi donc ndeko mwasi apesa lisola bi yaya akufi akokufa ya kotelema yaya kufi akotelema muta eko bebisa mwana na ye ba eko pesa male mwana azalaki vierge mwana yebi makamwa mibali te mwana za mwana moko très bien na ndaku. Mais du coup kaka mwana aeko beba boye olie obebisa mwana batu kaka pamba mais oyesu ko bakisela ye malade donc oyeko pesa pasi likolo ya pasi la famille bo imaginer sort wana bo imaginer pasi wana etant que ba humain na yebite batu misusu tozo vivre na bango soki baza ba sataniste soki baza banani. La famille de Miss Temis eza somo Maman le ba yebisi lisolo ke ndenge za wana mwana boyeboy mama asali crise de vertige mama kwei na miso ya police na miso ya docteur police pas zalaki wana social azalaki mama akwei mama lobi na ondi mate po mama basi ba yebisi ke muta sali mwana no bongo eza tonton Alain. Tonton Alain ngo lisusu fallait bebisa kaka mais aye lisusu kotika malade na nzoto wa mwana na biso. La famille batu bazanga motema batu bazanga mitema tozo vivre na banani boyo kali solo tangu mama ba eko telemisa wana batuni mama est-ce que ça va to ko continuer mama lobi ça va to continuer docteur lobi te eza makambu e ya ka mettre le cœur la famille de Miss Temis eza makambu docteur komi ko solola bakomi ko luka ko pesa mama moral babi il faut ba ibisa mwana quand même aza déjà presque la 17 ans il faut ba ibisa mwana po ndenge eza wana mwana il faut abanda komela bakisi makambu bébé mama aye koloba ke ndenge za wana mwana ayebisi ngai ke mutu asali ye boye bakomi kobimana ye 2 fois yango yo abimine ese tonton Alain mbila atuni tonton Alain aza nani abi tonton Alain aza camarade ya mobali nanga na yebi ye très bien bana to abeti solo nyoso bana tango bazobotama amona bango ayaka pa na biso moko ba weekend po il faut ya kotala bana na ye police azui kombo azui makamu nyonso. Police a tout ni bango alobi est-ce que boko kiko luka ko tamba police a zuizu ba kombo wana ba mama sikoyo elo ni ba yeko sala ba lobi te il faut ba soana mwana docteur aye ba bengi mwana ba 26 mwana déjà na social non ba nino ko zwana mwana moral abandi ko zwa mwana moral ça va tout ira bien okozala no bien boebe ba sololi après docteur aye ko kota po ba solola tangu docteur akoti ba solina mwana ba yebisi eke oza na malade oza babebisi yo kaka na nzoto na obo mwasi te mais oza lisusu na malade mais eza eloko oyo bato ebele bazalaka nango okokoma na yo bien ko se déranger te okomela bakisi eloko kosala bameki kopesa kaka baconseil ndenge bapesaka. En tout cas mwana bandi kolela mwana zolela bi akufa na ye mwana zoloba akufa na ye bazobondele esilaki tango ba discharge bango babimisi bango na hôpital bazongaki na ndaku mbila ayaki koya na ndaku mbila tango ayaki na ndaku bayaki na ba social bazaki na posa bayeba mutu wana kombo na ye makamu nyonso. Papa alobi ke oui aza muninga na ngai alakisi ba photo ya tonton Alain. Tango alakisi ba photo ya tonton Alain alakisi na Facebook na ye police azwaki ba photo ya Alain. Donc dans azwaki ba photo ya Alain donc azalaki na ba
azalaki vraiment na ba preuve nyonso. Et là on y basalaki allez tonton allez ce qu'il fallait zonga sous na Londres après 2 semaines. Fallait azonga sous na Londres après 2 semaines pour otala bana ye subul ke bakanga mwana. Et là ko police ayebisaki na ba parents ya mwana na biso boloba na ye eloko moko te. Est-ce que toko sala ndenge nini po to luka to kota na en contact balinga basala babenga ngo nini Interpol. Mais ndeko wana lobi azo ya l'écoute dans 2 semaines asi azalaki da na ticket na ye azo ya dans 2 semaines sous kota la bato. Police abi est-ce que okoyi ko sunga biso na dossier oyo ko yebisa ye eloko moko te koloba nete yo tika ye titangu ya ko ya soki aye nde biso to ko zwa ye. Police na ba papa bayokana ki bongo eloko nye ko sa mama na ndako bazobongisa toujours moral à mwana mais eza pasi pe ezalaki pasi pe ezo continuer kaka na kozala pasi eloko ni baye ko sala tonton Alain wana après 2 semaines ayeki ko zonga. Mettez le cœur la famille de Mr. Miss direct ezoningana mettez le cœur partagez la vidéo bandeko baya kokota bayoka to bomba ngo pona biso moko te tozala vraiment vigilant to pesa bandeko mususu pe occasion baya kokota na Miss de Miss na Miss de Miss TV na YouTube et puis na page na biso baya kokota poto zwaka mayele tozobota bana atakutu na bandeko bazana na bana te bandeko na bino bazana bana baleki na bino bazana bana to protéger bana na biso. Les enfants sont notre futur bana baza ba héros bana baza vraiment baza précieux la famille eloko ni eko salama ndeko mwasi ba famille wana bakangi pena motema tant bakangi motema eko sala ke tonton wana ayeko ya Alain ayeko ya bongi na kombo tonton te ya bongi penda Alain ayeko ya Alain tawaye tonton Gilles va akangi penza motema ayambi penda Alain tawa yambi Alain ye azalaki me allez pas comprendre que ndaku kimi ezalaki te atuni master na Gilles valobi neni basoli wana senti penda ke ndenge bayambake te mais azalaki na idée te subul mwana na bango ya mwasi azalaki wana te bamekaki ko pusa mwana pembeni akendaki pa batantine o abengi nga po pesanga lisolo tozaka na bango na sud Londres balongola te wana pona présence ya mutu wana eza bien te pona mwana biso eloko ni eko salama tonton wana tango aye ayaki samedi po zonga dimanche tango ayaki samedi akutani akeya bimi akero kutana na bana na ndenga salaka akutani après ayaki ko zonga pe la razongi dimanche nango a se préparer psycho po azonga Paris tango azongi Paris déjà les tonton Alain ayaki la abengi mastane ke nazoya yepe tonton wana Jules va aza déjà nambila mayele mbila bi problème te tika e vraiment aya nandenge akomaki police abengi abi oui akomi aza na ndako police abi ok abi na minute ndongo benga biso azate mbila abi ok problème ezate mbila sikoyo sanele tonton Alain ayeko bima tango ayeko bima po aketa la bana na ye polera yaki kaka samedi wana tango yaki kaka aumela kite bazaki basoyi mwa muke abimi mbila bi tika ya bima po akozonga tango azongi kana poko mbila azalaki wana deja tango papa Alain azolinga kaka akota na lopangu ya ndeko na ya tonton Gilva mbila beko bakangi ye tango bakangi ye tonton Alain ayeko kita na se ya ndako na ye po mbila ebisaki ede yake toza na se tozomona Alain tozomona ye ndenge azokota tonton Alain ayeko beta osone porte osone tonton wana déjà Jules va déjà signer pe mbila ke oui ye azo sonner babi toza déjà mbila ayeko kokanga tonton Jules Alain tango akangi Alain wana mbala moko tonton Jules va akiti na se alobi master merci na oyo salinga omoninga nde na zaboy nalingaki na boma yo pona oyo salinga osi obominga nga nalingaki na boma yo mais na bomi yo te po mbila apekisaki nga me nga na yo tokosuka awa te nayebisi yo za na bana nga naza na bana me ngai nakovager contre toi na oyo salinga moto likamni mukami abi yo yebi eloko ni yo salinga eloko oyo sali na joli na salini na joli azosala lokola nie aboya ke asali eloko pa ya joli ndenge mbila zwaki na ndenge ke mbila yebisi bapapa wana kosala menace te parce que ko perdre tika biso kes oyo bazuye ndenge bazwaki tonton wana la famille
mwasi na ye mama ya bana na ye baye koyebisa ye tantine wana na mobali wana bayebise po baboye koyebisa même mwasi na ye oyo mama bana ne mibale po asinele ta musu mobali na ye te to ta mususu apanike nango te. Donc ba famille wana babombaki après baye kobenga mobali wana baye kobenga mwasi ya tonton Alain bayebisi ye makambo nyonso ndenge ezalaki. Donc eza pasi ezalaki pasi na minute ondele tozoloba ya bango kutu ewumeli te. Tonton Alain wana na minute o bandeko akangama deja bakangi ye deja pe bakatelaki peine na ye azolia vungule na ye ya bien. Azolia penda un bon vungule, azolia vungule na ye ya bien, mbila kangi ye deja un ndenge o abusé na mineur et puis de deux ozalaki na malade oye ko pesa mutu malade parce que balobi mutu oyo ayebi deja état ya santé na ye azana droite abimana mutu oyo azana santé ya malamu balobi ke loba ke ezala que yo pena yo bozana problème ndenge moko mais soki eza que yo yebi ke ozana ngo deja et que mutu wana azana ngo te yo ko pesa maladie te il faut boyebanaka na état na bino ya santé bato bazana na problème wana bayebi makambo plus koleka biso ngai eza o bayebisi ngai oyo famille wana ndenge bayebisaki bango na mbila ndenge bayisa bango na ba docteur ndeko wana akangami po na bongo la famille